Awa likambo ya bafi babimina bambua ezolobama partout nakanisa bino nyonso bozokanisa pe maloba oyo Yvette Kalombo alobaki Karine Mokonzi la baronne abima na bambua. Atanga papa robo nalobi nasala émission te me bino ba oyo bozolandanga nakanisa tango bozolanda na basite ebele ndenge baza kotia bilongi ya bafi wana ndenge baza kolobela pe baza kokonfirme bazotanga bakombo na bango na baposte no balalaka na bambwa pe bavideo ezali mbala moko tango bozoyoka lisolo bakongolaise baje na bongo basi kitoko bazolala na bambwa mbala moko bozokanisa ata kutokanisi te ekoyela yo automatique ndenge Yvette Kalombo aloba Karine Mokonzi la baronne alalaki na bambwa. Mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, pourquoi nga papa robo nalingi nazongisa likambo yango? Etanke soki totali malamu tango bazolobela bafi balalaki na bambwa na Dubai balalaka pe tilelo na bambwa bazolakisa na bavideo na bango lisolo ya Yvette Kalombo aloba ezolobama te komba Karine kutu bazotanga yango te mais pourquoi papa robo oye kolamusa lisusu likambo oyo seleka bandeko nazolamusa yango te selamukaki yango moko eske yo ozolandanga okanisaki yango te tango yoki to tango landi bafi bazolala na bambwa okanisaki yango soki yo okanisaki yango alors bazozo bakanisaki yango million de fois soki bazozo bakanisi yango eloko nini bakosala fo baya basala bémission baloba batanga pe kombo ya Karine bazongisa yango me bazozo bango pe bavandi nie neti bino bovandi nie. Eske d'après bino bokanisi nini bazozo bavandi nie parce que bango pe balingi makambo yango seleka lokola se lobama nango eleka no eza bongo te ezali parce que bazozo basi bayeba pe basi bakonfirma kaka ne bandeli makambo Yvette Kalombo loba ezali lokuta yango bomoni bazozo bazosala émission te basangisa bafi o bazolala na bambwa na Karine Mokonzi parce que bango moko si bayeba kaka ne bandeli Yvette Kalombo aza kokosa po video na ye ata bobandeli yango lelo bokomona kaka na meme video elakisa azokosa me bazozo bakosanaki kosala neti eza ya solo po te baencourage Yvette Kalombo
abimisa makambo mosusu oyo aza nango. Heureusement mpo na biso Yvette Kalombo azalata na likambo moko te ni ya ndambo. Nayebi te ata oyo malamu soki abosanaka yango nandimi te ya mabe akobosana yango. Me ya mabe ezalaki te, ezalaki nde azofonde makambo akoka te. Alors pourquoi ngai Papa Robo toujours nalobeli yango kaka pa na bino bolingi boyeba? Alors nga Papa Robo nazongisi yango parce que bafi oyoyo bazolala na bambwa basaleli yango à l'étranger na Dubai. Sikoyo Yvette Kalombo alobaki Karine alalaki na bambwa kaka wana na Congo, na Kinshasa, pe ezali nango mosika te na bandaku na bango na Lingwala. Bo comprendre no tina nga nazongeli yango. Elingi koloba boy. Bandeko basi oyo bazolala na bambwa na Dubai, alors soki ezali illégal bako porter plainte na Dubai na bato wana bazolalisa bandeko basi na bambwa. Soki ezali illégal na kati ya Dubai. Alors sikoyo na Congo soki moto alalisi bana basi na bambwa, soki pe ezali illégal, alors moto wana akoleka na justice congolais. Sikoyo nga nazongisi yango pourquoi etant que nayebi makambango ezala lokuta. Bandeko nazongisi yango parce que c'est possible moto wana o Yvette Kalombo alobaki alalisaka penza bato na bambwa, mais sikoyo ekokozala alalisaki de Yvette Kalombo na mbwa. Bandeko bosilika te, eza rando te, eza pe kofinga te. Yvette Kalombo alobaki bien. Endie moko azalakawa bazaka kotoyo ti lelo tokutanaka na bango. Nayebi bango bien, bango pe bayebi nga bien. Bandeko po boyebe ndiango bokende boye, bokende boye. Donc Yvette Kalombo mukolo Bakarine basalaki ba photo ya maneke azalaki. Wana ezali makamba solo. Simanango yakendaki, Bakarine pe bakendaki. Bayaki na Karine, bazongi na Karine. Alors Yvette Kalombo ye ayaki na ba photo maneke kotala. Ayebanaki na bato wana te, basololaka pe te. Mais ye moko alobi yango bien. Après ba photo o ba maneke basalaki, ye akoma kokutana na indie wana na bato wana. Donc tina mukola lelo ayebi vi na bango. Elingo loba Yvette Kalombo atikalaki asalaki relation na bato wana. Yango ayebi ba magazin tu bafungulaka. Makambo nyonso basalaka na tina mukola lelo soki bakoma combien. Donc Yvette Kalombo a maîtrisa milie wana kitoko. Bandeko bokamwa te. Karine Mokonzi akendaki comme mannequin. Mais Yvette Kalombo akendaki comme accompagnateur. Mbala moko atikala pa ya bato wana. Donc yende mutabima na bambua.
bandeko bozwango blaki te botalaka témoignage ya bacomédien bacomédienne badanseur na badanseuse boyokaka bien balobaka nga soki nakotaki na orchestre boye ou bien quartier latin parce que naya kotika mutu ntango naye kotika mutu mbala moko bazwinga bamisusu ntango nakomaki comédien ezalaki makambo na nga te me lokola naza koleka kote kuna kamarade nanga moko akosala kuna nsima nakendeke na nga susu te mokolo moko bakalenga balobi na nga yo mpenza obongi na théâtre akomosala théâtre bamisusu nakenda epai boye nakoma na nga mutu wana te me nayebanaki na mutu kuna lelo bapesanga barelation mosusu boye boyokaka batémoignage yango c'est possible Yvette Kalombo soki abimisaki lisolo ya mbwa donc abimisaki yango na kanda parce que akenda kotika Karine Mokonzi na groupe na bango bamaneke wana basala bafoto à partir ya kosala bafoto ya azwaki relation siko relation yango abombelaki Karine Mokonzi yakanisaki ndenge kaka atekamaka na Braza na ville me nzoka toro wana bamemaki mosika na jet to na avion to na bwatu kuna akutanaki na bambwa mwaye mpe akima eza te mwaye mpe aboya eza te na ndenge amelaki na bakwiti wana donc amesanaki mpe kaka na mbongo azwaki yango soki abimisaki Karine alala na bambwa eza kaka kanda liboso amonaki yango kanda te mpo mbongo ekomaki bien sûr mokola liboso asusumukaki andimaki te abangaki me ntango asalaki yango ayokaki elengi na elengi ya mbongo abinaki neti bafi oyo tozomona bazobina na bavideo bango mpe premier jour babangaki me lelo oyo bamesana alors Yvette Kalombo amesanaki sikoyo ntango akomi na age oyo na bambwa bakoma koboya ye batieli mbwa wana mbwa alobi en tout cas nakobima na oyo te bolukela nga bagene mpo bambwa bango mpe baza na gu na bango nakanisa bino moko bolandi bana basi oyo bazobima na bambwa bazali ba-universitaire bato oyo batanga bato oyo basilisa classe bato oyo soki olobi stop no stop akomeli oyo na commentaire balobaka stop te balobaka stop soki okomeli star alobi balobaka star te balobaka star soki okomi studio olobi studio ya komeli yo balobaka studio te bakomaka studio donc bana basi ya mayela bongo bambwa baponi gu na bango mpo bomona bambwa baza na gu ya kosakana te yango meme biloko batekaka awa na poto mpona kolia mbwa baponelaki gu na ye sino te en tout cas mawa alors Yvette Kalombo à partir atuli ntina bambwa place wana azokanisa ou bien atie foti ndenge kaka atiaka na Karine soki nakendeki kotika ye te mbele lelo nga nalala na bambwa te bambwa wana nazalaki mwana moke naza kokanisa eza elengi me lelo oyo na comprendre ke bayibanga makolo yango alobaka Karine Mokonzi la baronne ayiba ye makolo
lelo na comprendre pourquoi Yvette Kalombo alobaka bongo. Na comprendre vraiment parce que naza koluka na yeba raisonnement oyo eutelai wapi, surtout émission oyo asalaki po aloba Karine alala na bambwa, parti wana apreparaki yango te. Yango bomonaki asalaki berere po abanda koloba boye. Karine bakanga bango ba photo na mindele wana kotango pe na lupango yango po boyeba na yebi yango bien ezalaka pe na bambwa, ezalaki pe na bambwa baza koganga kote mosusu wana. Abandaki bongo. Sima continue analobi ngai nasilisaki kotala bango te bakanga ba photo na kendaki. Sima bandi susu boy nakanisa ndenge na kendaki fo ezala balalaki na bambwa wana. Sima nango na suka alobi balalaki na bambwa. Kaka n'émission moko nga Papa Robo na kosi te. Bozonga kuna bokende botala bolanda bokomona makambo oyo nazoloba nalobi kaka makambo eza na kata video. Alors à partir wana yango namoni soki alobaki parti wana apreparaki yango te. Soki asalaki berere seke azokosa. Mais nabanda koyeba te pourquoi akozwa ida bongo akosa. Mais lelo oyo à partir ya bafi oyo balali na bambwa, bazolala na bambwa, bazo continuer kolala na bambwa, baza kosepela, bazo bina na mbongo, danser avec l'argent, danse avec l'argent, place na ekomona ke Yvette Kalombo pe azalaki na danse avec les francs CFA, danse avec oye moko yebi jet privé ndenge ya lobaka ou bien tobenga ngo na kombo nango Fokker. N'époque wana boyebi Fokker avion ya muke pe ya moins cher. Alors abina kango pamba te soki pa lobi Karine ayibe makolo. Eza pamba te parce que aye ko reconnaître na mukola lelo ke soki makambo ebele na vie na ye ezwa problème po ye moto alalaki na bambwa. Alors l'esprit na caractère ya Yvette akotia foti pa ya nani? Toujours akotia foti na Karine Mokonzi. Bandeko bo comprendre tina na zongisi likambango. Oya monyango na zongisi yango po kaka naza na posa kozongisa problème eza te. Bokende na justice congolais bo porter ngai plainte te. Bo porter Yvette Kalombo plainte. Boloba azali complice ya indien moko alalisaka bato na bambwa po ye alobaki alalisa Karine na bambwa. Pe alobaka amonaka endi yango tina mokola lelo ayebi bisika azalaka. Alors azala complice. En plus lokola yebi mon endi yango eza simple. Soki bo porter plainte lobi kaka bokomona ba bureau de bake kozwa indie wana pe bokoyeba verité mbala moko na kosi po bokokotika bongo te ata nalobi te bakanga Yvette Kalombo. Nalobi justice congolais tango bokoporter plainte ayoka nde Yvette Kalombo. Bien sûr boko accusé comme complice, mais justice congolais tokosenga clémence pour na Yvette Kalombo
ye alakisa biso kaka endie wana pote akangama po bino ba oyo bozolanda ba fi oyoyo bazolala bango na bambwa bolingaki boyeba soki eza na Congo po soki ezalaki na Congo bolingaki boloba justice na biso ezosala nini. Gouvernement sika elobaki état de droit ezosala nini. Bolingaki boloba bongo. Mais tango bomoni eza na dibai bovandi calme. Alors nga na ye koyebisa bino ya Congo pe Yvette Kalomba loba esalama pe bakutanaka nendiango tina mokola lelo. Alors bandeko makambo na lobi nayebi ke na lobi pona linga koloba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Azana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamelanga. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengiakomba, Congolaise TV.
Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, bafa nyos ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, bafa nyos ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.